Ce qui mboa na yo bani ko gangelo na ndako. Ibo na libanda ba lesaka yo. Niveau comme wana to bate mbola za faible. Son bala qui voyage. Et ça me dit que son bala qui voyage après si yo confiance. Bana woso pe bikolo ba lingi nzoto. Bana na ba je ne connais pas basi. Nzoto na nzoto, je ne comprends pas ezanini. Oh, bali nzoto trop. Nzoto. Toujours nzoto. Nzoto na ibi vraiment émotion. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Mon nakambo. Yango je donne toujours conseil na batou. So moi ça na kisasa, tika ye kuna na avant na kisasa. Mieux vaut aussi moi c'est côté yo ayebi ne bala mukana tongo. Et puis nos femmes nous pas confondre. Non la beaucoup si je reviens hein. Basi na biso ozo confondre que tant que vous allez mbal nda kozo aider. Bon, on se met na porte na kola so pas na mon bal rotika toujours mobali. Et moi ça na sali, liba le koufi. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Bah c'est encore Bango parce que ça mawa mingi o ngana moni o na zomona que moi na mo bazo banga ne yote avec tata oyo azo tout en 60 ans a mo 60 ans boyo talo na fenêtre a tout en ango mais c'est que yo mwana oko même pas na 27 ans o so banga tata en téléphone moi na tala na téléphone a mona o ko ko mona do azo banga motuti moto bongo meka ko zoe siko balaye o mona si makambona ana besoin loko boy. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Naso moi ça va dire que ça le tchouchou. Na ko yeba na ndoto na ko sentir ngo. Ah dans ndoto mama ba na ngai sozo la ngai mama ba na ngai o ali boso. To ça ba mi balé. Ba comme grand garçon. So ko yibi azo mona. Mko mususa bimaka anosa na McDo na Châtelet na elo wana uteka bwa kulia baninga tangwa kokie papi gene tolo bela vie papi gene tolo bela vie yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie Ambro Jenny, papi gel, nazara moninga na yo te, papi gel. Nazara moninga na yo te, papi gel. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi gel, tout le belagi, est-ce que nazara moninga na yo te? Est-ce que nazara moninga na yo te, papi gel, tout le belagi? Nazalaka, moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi gel, tout le belagi. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no? Nga mata no? Papi gen tolobe la vie nde. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gen tolobe la vie. Papi gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te, papi gen. Moi c'est pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Ko beta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gen yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, papi gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi gen tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie, papi gene. Nazalaka moninga na yo te.
WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Tout possible de partout, beaucoup disposé, bâton, Nabino et Kolanda Biso Boye, na Tolobe la vie officielle. Voilà, merci Nabino Nyoso. Moula Sika, Makambo Sika. Je crois que année 2024, tu zoaki occasion, il y a ça la vraiment émission tena JC Lusata. Olibinaye, tu routan Sika. Tu banda loin. Mais 2025, il y aura décidé qui parce que 2024 ma campagne quand même belé day banini mais en tout cas 2025 tout bandi à mon balamoko. Washington, grand pays d'Amérique. Voilà. Il a dit, il a fait. Il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo. Au monde a dit Zarawana, au monde a Jérémy Makanda Zarawana. Emile Bamba de Zurich, il passe à la Rawana. En tout cas, Batunanga Ipena, Batunanga Yopina, qui se faut pas, passe à la Rawana. Dans son ballon, je sais le Sata, dans le bien, c'est mon micro libellé. Le lieu Sengai to Beta, moi, le roman, pour la bino. Je sais le Sata, bonjour. Bonjour. Et puis bonjour, Nayo. Kakawana. Congo, na courtier ozongi okati papa l'hôpital La Fontaine telepena na kaka omoni Congo. Et puis tozongi sous na Versailles Lopatanga château na imto somba. Et puis na bosanité na Créteil, ma grande sœur propre Gisèle Zingula, grand frère ngai Kula Mbemba. Et puis Ketia, nièce d'anga koki 18 ans. Et mkolo boy 18. Bon anniversaire, même si mkolo leki, bon anniversaire. Bonne santé. Oui, santé bien. Aux hommes, on a là. Nous santé danger. Santé, ça nous bien. Surtout santé, il y a mouton de l'école. Son mouton, ça bien, t'es autres pays tambourete. Voilà. En tout cas, tout va bien. Grâce à Dieu. Voilà. Alors, Nabaki, le lofo Tokutana. Déjà, bonne année, parce que là, bonne année. Pour février, mais bonne année. Merci. Alors, ouais, merci beaucoup. Nabaki Tokutana, nous par rapport, il y a, non, par contre, comment ma déso moi ça pour mettre un gars na bossa dans notre pendant 2022. OK. Ma déso on fait ya. Voilà. Merci. Alors, dans l'inga tout cela parce que il y a pas mal de makambo leki senga qui va te bien dans senga yo hein. Est-ce que tu me senga bon yo ça on est je sais ça ta fois les casos les gars ça on est. Oui parce que le que ça original na le que ça il y a pas comment original na va fabriquer comment on appelle ça? Original na photocopie. Voilà, original na photocopie, ils ont des mots. Oh bato ba mo ba makambo ba ko miebele na ba TikTok moki mo be ko mikaka Tolobe la vie. Yangona na sema recul so ba zo na ngai ba biki ngaso na beteloko. Et ça m'a solo muta à raisonner. C'est pour ça que on a parlé Tolobe le téléphone Jean-Claude Misozo le téléphone ndeni bosaki bo ngai na sana kawo. Donc c'est que na ibi musana nga entre guillemets. Voilà. Alors, pour la yo, bah, TikTok, bah, baby, ça m'a solo, tonde. Bon, mon qui est comme mon Android, mon tout ça, la ligne, mon tout la visibilité, à mon anaïe, bana, mais tout ça, TikTok, est comme qu'on fout l'ango, mon tout ça, na TikTok, quoi, finga, surtout, bah, congolais, ko finga, na banda, tongo, ti, butu, ou l'on peut quatre, les médias, 5 de suba, aussi, si prière, au fond, bah, bandi, ko finga, naka, bon. On peut comparer Tolobe la vie na TikTok. On peut comparer ceux qui peuvent nous opérer sa conseil. Nous avons vu une kuna bo Américain banaya fait na simani yo. Azo kozo la sabilo kona ye seconde ni non. C'est pas pareil. Pour la TikTok, na évidemment des choses baby sai. Na évidemment des choses bongisa. Voilà, donc lui c'est Jean-Claude Lusata Mbemba les Aïrois. Dans le bas qui font yambaye lelo, bomoni déjà bouillé donc awa to bandi to beta déjà mon kati. T'as la vidéo yo. Mon vidéo je crois. On a yo so we gokuta boye. Okosala nini, pe okoloba nini, pe réaction ozala nini et puis koyebisa bato ba olanda biso nini par rapport ya vidéo. On a yo d'abord to bandi on a so gokuta boye. Okosala nini.
Ngai, tout d'abord, c'est ce que je répète, je me répète à chaque fois. Là, je parle selon moi. Ça, c'est mes opinions. Moto akoluka aswa akota na kata mutu nangate. Je parle de moi. En tout cas, tout d'abord, nabiso ba mibali, soza na mwasi, soyi mwasi lingi yote, dès le début, oyeba. Là, papa, ndengwana. Mwasi ozoko aye na vie na yo, pour a profiter na yo, pour profiter na intérêt, okoyeba. Mwana mobali, avec ça, mwasi, avant d'y aller, pendant des années, moi, ça a travaillé, à ça, le côté. Pendant na, ina, ti, na mèche, à resomba. Il suffit qu'à mobali, à zo, moi, faille. À zo, ça a été 2 mois, 3 mois, moi, ça, bandi, ko, ping. Sous que ça, moi, c'est ko, bima. Déjà, nandoko mwasi. Et ça, vous n'avez pas mobali, so, moi, c'est bandi, ko, sala, au monde, ma kamna. Je reporte sur au couloir, porte puis il faut à mon bien pour affronter le couloir, la fenêtre c'est pas bon. Il y a un des autres qui pas mibali basi o wana na mibali wana surtout le problème mobali au côté situation oyo ngapo na ngaza yerwa ça ne peut pas m'arriver. Je parle de moi. Mais ce qui yo de konanga nanda kono déjà moi c'est un manque de respect. Moi c'est autre là yo te libaya ya te libaya ya te mabaya na mabaya yeba quelque chose. So ki mbwa na yo bani ko gangelo na ndako yeba na libanda ba lesa kayo. Niveau comme wana to ba te mbala za faible. So mbala ki voyage. Et ça me dit que mo te so mbala ki voyage apesi yo confiance. Bani woso pe mikolo ba lingi nzoto bana na ba ndeko na bisa basi nzoto na nzoto je ne comprends pas ezanini bani nzoto trop nzoto toujours nzoto na ibita mo emotion na vraiment asa mbala na ndako na yebite lo na luka libanda na solo ba musu balobi ke ezanango nini face na bona ba kamusawa ezana motiki loko mte sala ke muta sepela te ezali sopo lingi mutu na yo ulinga kai penza oko se contenter na ndenge mutu no azali tellement bande ko na biso il y a RDC en particulier et l'Afrique en général sans oublier ba mindele bamboka musuwana moi c'est toujours moi si mbala toujours mon bali. Différence c'est ça dans na ba race na taille non mais par tout son mon nango on va lui yomoko avant tout d'abord il y a cause moi si avant tout d'abord il y a cause c'est décidé je vais rester avec cette femme là elle va vivre avec moi je la veux qu'elle soit la mère de mes enfants je l'ai dit et je le répète encore ce qui moi si moko déjà à Botakanaï avant yo récupéré et là je parle de moi hein. Yo récupéré yé to bete li solo mon ko awa yo monaki au juillet mon attend kokola avec Boniko tu n'es pas mon père to mon nakambo ya moi je donne toujours conseil na batu solo moi ça na kisasa tika ye kuna na avant na kisasa mieux vaut aussi moi ça côté yo ayebi ne bala mukana tongo et puis nos femmes nous pas confondre non la beaucoup si je reviens basi na biso ozo confondre que tant que vous avez un bon endroit, vous avez aidé. Bon, on se met na porte na kola, so pa na mon bal rotika toujours mon bal. Moi ça na sali, li bal kufi. Mais mon bal ko kene ko na ba beti ba pyramide, ba shita sima, ba ushimata, ba wangyu, so ba nini. Azoni parler aibi ki ndako na yango. Mona mbwa mon bal ya. Mbwa soka bimi. Akei na ibo mona ketan sous des jours. Akei ma solo. Akusongi na pale na bango yozo mbwa ka libanda mbwa kozonga mobali aza bongo ndako na eza yazo sécuriser ndako na ye mais yo mwasi tellement moi ça sera pas makambo wana te mwasi ya ndumba zali mwasi oyo basalaye ayebi ke moi je suis là pour aider mon mari je suis là pour contribuer na réussite ya couple réussite ya bana na biso akoko na niveau wana te
soki boza na mo standard il faut yeba oyeba pe tobite niveau classe hein tobite ke niveau kokolela non et puis ba camarade bazo bebisa bato ba réseaux sociaux ezo bebisa ka bato osoma bakusana ko bango ate parce que ça mawa mingi onga bakusana ko bango ate parce que ça mawa mingi onga na moni o na zomona ke mwana mo bazo banga ne yote avec tata oyo azo tout en 60 ans a moins 60 ans boyo talon na fenêtre a tout en ango mais sikoyo yo mwana oko même pas na 27 ans ozo banga tata anteponi ni mwana tala ba téléphone a mona o ko mona donc azo banga motuti moto bongo meka ko zoe siko balaye o mona si makambo wana ana besoin loko boy na regarde téléphone ngai ça iPhone te mais ba non ko mona ko teli ma boy iPhone 1000 et quelques euros o za 4 salaire na bato mususu mais mutandini asomba moi si on a ko somba ndako est-ce que tele zala kité ngani na bandia bato ba yinga ba yebi bato ba fana nanga ba yebi ngaso moi si obanika ko surtout ta kimbango ça bungisa au cerveau ngaso moi si obanika ko sala chuchu na ko yeba na ndoto na ko sentir ngo na ndoto mama ba na ngai sozo la ngai mama ba na ngai o ali boso oza ba mi balé na komba grand garçon so kwa yibi azo mona mko mususa bimaka anosa na McDo na Châtelet na elo wana teka bwa kolia na Châtelet so binga je mbila za na face wana bose comme na ça fait longtemps so 1998 so ni na ngona biso te ça fait très longtemps siko na nzela azo kende à l'époque on était trop jeunes ba draguer na mo bala zo landa yeti ya même ala yeti na musala ngana lala ki na ngai so ka za na zo yoka on a dit qu'il y a plus rien bon bref na butu na moni scénario nyonso to na la mosi so ça je suis pas là pour ko sabatwa nini na ni pourquoi il s'est ngati pour bona tanga ko na ya ko mo sabatwa bala pourquoi il s'est ngati abina ngai mais pas ni mutu alandaki yo kuna bona boina bo o te andena kaka te papa izango nini ote yo pe tolali abanga donc ndam to ça na mabite déjà ndam so mo so o dekonaka so kuté na ngai so ko meki na ko yeba na yebi na tele misala na ko sentir on dirait je sais pas ya kimbango nde OK j'ai pas dit mais c'est quoi pour na yo eloko moi si wana sali ezali to bengango posa zongo boya to bengango posa ya nzoto to bengango ni eloko mo chana sa pona ya ki muyibi ya posa nzoto te non on va dans le vidéo lingi nzoto mingi parce que dans la vidéo nous c'est plus grave que ça donc ba tindele na pour posa yo abiyo lingi nzoto mingi ngamo ni nzoto te on se retrouve à se retrouver mbongo et ya comme mbongo quand on voit la femme on voit l'argent. Les deux marchent ensemble. Si tu n'as pas de moyens, comment c'était? Pour moi, c'est Zambongo. Moi, c'est Yemo quoi Zambongo. Papa, Tom Matato qui t'a pas besoin contre un Talibango. Mais si on t'a lingi mutualinga ça la vie na mutuana. Andi ma mutuana, ndenge asali. Voilà. Pere batumususu. Notan ba kombote. Na piembo de bisika zali. Avanda na Yemoko. Avanda yemo aboy ne gauche moi si aboy gauche aboy droite ndanga zana zo monanga moko musu boye na banemo boye mojo ka yaka boye abinanga Jean-Claude ni ngaje boye na tuna binanga comme ton zo bazana bana ni bala ba grand garçon ba beau garçon abija ko no vana nga boye na vana nga boye azo bundana na ina ndenge na ye tout ça bref ayebi parce que zana piombo abona yeje wana pe sa ndenge na yete yakindumba elo ne zangi a profiter na vie mais ba oyo so mona wana banda bisika uta peut-être mbalo bakutana na place bakutana ki to yebite bakutana peut-être na baba peut-être bakutana ki na nzela a lokote na nzela bakutana na nganda moi si je sais na papa moko boy kilométrage belé ba concombre ndenge na ndenge siko azo se retrouver te un certain âge biso mibali un certain âge otalaka na misuka boye ozo salaka po so je moto azana ba
moto aza na ba 20 ans ba kilométrage eza 20 ans te na so ko ba mbali 20 ans 22 ans mona mbali maboye au mona ngo mais biso ba jekei boye okena ngo il faut que moto oyo ya lingi yo penza alingi bokola na ye satan mbemba bo pikile bo kunzo to pe bo pikile bo kunzo to ezali obi bon moto na cheminer na yenzela poto mona lumière na suka mais so yo ye pona ko sakana vie ya moto ndeko nanga moi so na a mérité pona nga ndeko lobi na osala nini je mes frères et sœurs na bi ke na kimi si j'étais si j'ai la ngaye mona zanango question tuni ya mona ina répondre siko na kene mo muke pona zum sa na nzela muke c'est moi si o sali bongo ni to nga pona mbali na osala nini ngai na ngaka vie na ngai nde na vandia de d'abord nga moko ezanga nzambe na nga après nzambe za musala na otala vie na nga tanso na tambo na ngai na jikar na nga na ti parfait na ngai na ajo na za na onkutu na ko ba kote musuzu boye ba ba nga bébé musta na ndako yibike ba be na be na bébé ki na zangu to mogo sonde nini na zaiwa déjà zaiwa hein na za na temps buzo ba wana te papa so yo mto sali biloko nga so na moni yo déjà pas ko arriver te na bato oyo bakosa ba onti lelo ne vanya na bakosa na bino bakosa yo parce que salaire na ozwaka eko akate asengi au téléphone okokite azonsi okokite ole otinda yake ne kuluka musala yo boyi obi nga sa mvali na yo mbali donc no pays pas na ngai de no bali misu musali boso mo bali fofuta ndako papa eza cas par cas moi na moto aye kotika moto azate tokoluka to bongo mbali basi bafuta ndako bamoko mbali fafuta ndako papa maman tozan qui ça te peut-être la fille ne se retrouvait pas la fille a besoin de l'argent c'est vrai qu'elle a besoin de nzoto pour nzoto pe sanga mamu bo nzoto ngolo binga na rinka ato bonga ninkaka ato transame leki so obite fo nzoto boye bikaka ba mikete siko yo siko nzoto zo tinda yo oke na buzoba oyo ko na ndako na yo moko mobala kei bena kama et puis mobala mope na fini na ngai te mosoba na kama na yeba kama on a mis pembe toni on dit bana watalanga on a dit nini visa il y a pas que le sida envoûtement plus donc yo bimina moto yo moi ça que les bandes ma ndeo zo OK ba voyage wana et so peut battre moi si na yo bokangi si ndoto bosangsaka ndoto mais c'est ta vie qui est dedans non c'est ça mais comment se fait-il on dit que auto soupçonner moi si na yo na makambo po eyeba naka faut ça kizengi o tipi makambo pe et arriver o tiki peut arriver au kuti yo moko attends le jona bilamba s'en fout attends mon na ba TVT mon ngezo asali to tika mutakala ye moko na nini o fa benda ngenge moi je me laisse na TikTok aboye o va faire game tele boma wana hein asala ba jeyo moko tika na mutakala na yeso bato amata ngenge miso la si muto mo mbele ya noir et moi na mukimu bimba fo ba mo na sondeni ya noir ala kisango oh seigneur oh nzambe congolais ça peut nini congolais peut nini mais la lobia tika yoga bien tango biki en fait tango balobara ke moi si kilométrage eleki siko kilométrage la question est moins important kilométrage parce que moi je me suis pas me baraté habité que kilométrage na eleki siko kilométrage on l'écran na nini ça un peu kilométrage pe leka voilà ça dépend comme belé quoi moi ça na ta voiture na yo obi ke ozo ke de mele déjà mêlé à musique ça va dire pour la chapelle ça n'a dit ti mêlé ça au moins bien des okita au moins et ça zo bidaka mais ils ont na kubi to so ba kubi ils ont là ba bisulanga autour comme piou il Allemagne oui autour Allemagne ah bon oui c'est pas bon on a radar des actes en Allemagne entre la tête de bon radar des alaraté na habité peut-être bâti de l'autre en Allemagne en 2000 c'était quand déjà pour bêtisiser ça pour une fois na moni na radar na niata
na 160 na nyata na biso monene so boto pimba pe na moni la date ezokende kaka ah donc le métrage a aussi l'année bon oui au moins ezokende kaka au moins toi j'étais non mais bon, ma destination, c'est Matongé, la Belgique. Je vais m'arrêter en Belgique et puis je vais partir de là d'autre côté. Bon, il faut que je parte. Quand je démarre, je pars. Il veut que j'arrive à la destination. Au bout du péage, je suis à la démonstration. Bon, si mon sans limite. Sans limite. Donc, c'est pas bien, kilométrage. C'est pas, donc, à force de rouler, à force, il y a volant. Donc, bon, va dire, l'autoroute, city train, Porsche, avec des grands cars, ils ont en Espagne, ils ont amené la télévision mineure, le placement, le placement, c'est mon temps, c'est quoi, tu te retrouves pas? Tu ne vas pas te retrouver, papa. Parce que ma camion, c'est les cas. Parce qu'il y a des. Ma camion, les cas minimes. Ma grand car. Ma city train. Ma car minime. Ma magne. Ma DAF. Après, non, là, on doit être clair. On a mouki, au soukoli, on a ti string nayo, on ti soutien à gauche, on l'a ti, on béni moi aussi, et au kosi. Au kosi. Pour le niveau bakar et les gars, on a laissé tomber. Yo moko conscience na yo yebi. Et tu viens, nanda comme moi, mbala bateau, à Kandio, na mobali. Na fait un frère wanate, on va dire qu'on filmer. Par exemple, moi, j'y sais, les grands Zaïrois. Nako filmé te ezamawa osani so moni bongo nako mona bino bien na koti pona zambo mona beta so bato te mutu akona amona bloka bongo azaki ma kasi l'esprit on beta moi après nga so moni bongo déjà quoi arrivé ah non te mais za makambo de te makambo jamais tina udaye yo arrivé te ah bon te nga so isa na zanga bote à moi dia ba contrat mon bon ah moi, 12 ans, 12 ans. Moi, 20 ans, 25 ans, oh, papa. Papa, tu viens Bruxelles, tu viens Matongé, tu dis, il y a champagne, ok, tambo. Nous, on va prendre un mouton, on va prendre la glissade, il y a pour ton combo. Et si, mais pour la conscience, moi, si Yangai, maman, ba Yangai, c'est la femme que je préfère. Non. Non, et quoi arriver oh il est arrivé na fingi ezobate mais mon père il faut un contrôle moi je suis à lingio à kobenga yo moi je suis à lingio à place toi zali et le côté linga sala aux au courant so moi ça linga mbongo mingi okoyeba déjà qui fiancé qui chéri okoyeba moi je suis à lingi bo construire na ye à quoi bolukelo banga iPhone T alors que to ngai boy na boy moi je lingi yo to mobali oyi mo so za skamo so ba na sekuna ba kalso nzala ngoma be o lokele ba kalso o yena ngo o yebi ke moi c'est nga na besoin tam so ya ni ata sa sala na ye ba blog o ba tiens ba période na bango o tie a chéri na zo ma 100 moi 200 moi ça ko sepel ata na salaire ba juste le mike tam so jo wana pe mais que na di voyage be boy atika mo speka ka pamba bongo pour la zone déjà à bout d'un hôpital car boum à bout d'un mbongo pour moi c'est un bon tout voler faster non mais je te vois manger bout d'un zéro na boy pendant 2 heures il t'en bourra ma lille tu t'es matin surtout pas momi tu t'es quand au commun on t'a dit qu'elle on s'est monté là je vois que donc mon bali wana na condamné été mais deux questions tuni sokinga ngai tona kokota moni makambo wana na kolobelo kote soki na beti masasi po vidéo vous allez sur le tia longo batutete ba olongola ba kata nini
mobali moko ayaki abeti mobali masasi papa mobali alali nga solo na ye namoni bongo malgré na kozala na mpasi wana na kobala mobali elata bilamba bima mwasi akotika na kati c'est vrai que c'est pas facile mais moi je vais le faire parce que na bakour tozwi la vie toleli trop papi Gen moyebi naleli trop na vie nanga obundi omonke mire mesuki na sisa na kata vie nanga na beta mwasi na beta mobali nga vrai job on beta porte à hauteur de 60 fenêtres sima nango je peux pas mon tata de vie nanga natali bano ya ngai o bazana posa nanga bana ngo bazana posa nanga bon tu n'as pas pourquoi ça est-ce que on a quelle opportunité maboko bakati yo tu makolo bakati beaucoup de bakati makolo na makolo kutu bazana ba vie na bango mais pourquoi ngapo nanga na kufanya motion na malgré douleur soit c'est bien ko dire pesa na lié na lié nanga tranquille malgré passe na bien que fala la on te fa kende abima na bloko na ye fatiki na parler tant ko bima explique aux zonga mais pendant non ça son na balaki quoi après qui nous tient na TVT jamais j'ai privé dans cette allée de tout le monde va vivre ce soir asi mobali asali boy bazo finga na kana ba réseau nzambe congolais écoute mutumo boy connecter bino pe nga entela bibananga alalanga ndamoninga balalanga mutumo lobango na simo boy oui maman ya misiki alors on a TV que nga mena entela lalanga moi c'est ça respect parce que ma mère azaki moisi je dois respecter, on doit respecter la femme. Mais si moi je suis respecté, Yebisanga. Alors, tout ça, moi c'est ok. Avant ou perception réponse, au bagage le mot lobby, on a eu moi si malam, seulement sans les gens, ça n'a pas tiré la pona. Parce que au bénéficier, alors ça m'a cambabu. Pour moi ça va cambabu. Non, ils moi ça qui se sera raté non. Non, ils ont basé à Awa. Parce que bon, il y a ce que vous avez moi, c'est Awa. Comment je peux se côté de 100%. À quoi peut-être ma chef na Kingo. Mais on comprend mon dame. Alors, il y a des gens na ko sale buiti parce que talambo to vene tablo ka sipoter nango tablo ka salibu mais moi si akande mo so tie ndoki tie na moi si bande moko bozo dami na ye lobi ka ba a soutio avec moto aleki yo moto pas de maman moto yo tika wana yo suta o monika zane le côté peut-être minute dans la chambre dans la chambre 400 € ou 300 on vivait bien collé kayo yo la ndai bamboma mike John pozui soula et puis au côté libala azo nyamse yo na ba kilométrage Bazumono nzera bu momi zo ningsa moi c'est toi ningsa moi c'est toi ça nango ah bon moi c'est toi ça nango shikoyo ndekwa ninga kenda na yebisi yo pepele ani sika na ye salaire na ye 2250 €. On vivait bien parce que le matériel au piaté bolanda ye boso bref quand le conseil maman ko bazo kasani bango bazaba monopole te bazo ko ba kufa mama basi moi c'est boyer moi c'est kena bana kufi papa la muka telema sukala mai oniki obongi sur des caleçons na bien sika on tient parfait na auto on on tika faut la pembe la identité on tika bien caleçon faut la sika ya sika kate faut ça propre de ça tabemba faut ça propre au bimi de banda bon tellement pour vina yo table pour vina yo bon nazo na wo baki moi si on attend ko o azana kisasa wana ayebi makambele kakawate yebi kaki azomona ba photo ero ko to ndo ko tinda kwa dimi ina azomona photo pour ayebi tamsusu ke o sala soni côté kuna si côté nous kokate akutinda kwa bienté et puis o isolé été amoke ba musala a changer esprit a autre la famille ba ndinga zana kisasa ni ba vivaka atasko ke mère ngada makite maman ki nga sala ki boité donc ayebi ki famille ça passi Ausani, tu as changer l'esprit à beauté de boule, tu n'as dengue,
mais moi je vivre côté yo ayebi quand même na luka to sala bonam bananga to nga ko bongisa tanso ya futi ndako nga pe na moni na 300 nanga o ko na zoka 1300 ya femme de chambre to bato basala ni comme nga oba longola banyana bakoko wani ya onde comme ba congolais des congolais belé longola banyana bakoko mindele lebi na zo mbongo nanga na finité ya musala musala ni so to ya musala eza ki ndumba ya musala eza ko boma mutu Papiguen, il y a un monsieur là qui m'énerve, tu dois aller le chercher et puis on va le tuer, je te donne 500 €. On est bien d'accord? Ok. Il y avait Moussala. Moutana Moussala ngo, Aïsa Moussala. Ma fille n'a pas été. Mais donc mingi tu vas n'absolu pas sur ce côté. Ndapo nangai na 70% basi à côté. Oui. Parce que mon temps so bengi sawana oyebite. Aye na boule nini? Nanu pas mona de côté. Nanu pas mona potote. Nanu mona be makambote na vie. Moko yaki mutu ayeba nawa. Ayaki na bato mboye, mutu na solo na mutu mboye. Na bise ki tika na oko abi yaya. Na tika ndeni na kulala wapi? Abi na ajira za ngoboye kuna beta na matolo. Abi vina yemba na binga ko yemba ngatinga sima yemba na Papiguen deja iseza yona yebana. Yo yeba nsangande ni toseki. Abi vina tikate. Na zonga kate wo sekanga. Azumi kiboye na mama na bango, na famille na bango. Awu ngona tanga kombote ayeba ni mkelengi sasa. Ba finga ye ko sakana te. Ngabi loko ju visa wana. Visa ba tsango 4 ans so nini. Ngabi me. Abi na age na komo ngazana mo stand up na bana. Peut-être que vous avez peut-être vous allez vivre na yo il faut que puisque vous avez calmité ba retraite zo beta en bas retour au berkai même si kuna ba kuluna ba lina mboka yanga mboka zanga na uzoma na mboka nanga na ebi ke lobi to lobi mboka ebonga bref na beto ko ta politique basi à côté yo azala ma boule et basi à côté yo za pété tu donc nous on a donc déjà au temps où qui déjà ça qui à hauteur de maternité exemple kilométrage naie ce quoi l'ingi le kilométrage ça y est quand même déjà attends vous voiture bloquer la bâtisse baki et donc kilométrage y aller et 4 kilométrage on se peut se moninga te moninga mazana ba wo séparément que musu ko bomone ba mbungi tout ça et ça ko bomani libido ya batu on pas vérité Mama Africa mère triplée. C'est moi qui bénis Zaïrois yo. Yo il y a mingi Zaïrois parce que yo tout ça mingi Mama Africa mère triplée. Tout ça mingi pour la Zaïrois balobi vous voulez makambo. Ça la botte pas Nadine. Vous pensez la botte pas Nadine. Nadine Mbamba, mère de triple mère de garçons. Mère de garçons. Oh, il y a des garçons voilà. Je connais ça tout comme la souka poto si ça na biso au gobi sabato bana na biso ni surtout bana mibali moi conseil et puis aussi na biso au pesi même bote tout si na biso. OK, dans solo bande na bana mibali parce que je suis devant vous. Je ne suis pas l'avocat des hommes. Je ne suis pas une femme comme vous me voyez là. Ni des fois. Je suis votre frère. Je vous dis la vérité. Suivez quand même mes conseils. Un jour, vous allez me remercier. D'abord, la vie, parce que cette émission, c'est tout le de la vie. Tout le de la caramambo, c'est la vie. Donc, il y a des bandes à éviter. Ceux qui sont lésés, bateau va se faire comme l'habité, Bolimbi Singa. Oh, mon qui non, il a dépassé, il a déconné, il a fait ceci. Mais pardon, mes excuses. Ce qui est touché. Mais quand on a un garçon, ce côté, on a moins si. Pourquoi il est baillé, tout comme la situation, tout le monde en a été. Il est vraiment si naïo. Tant qu'on est baillé, ils en a l'autre en a l'obité. Tant qu'on est baillé, qu'on a été maman au côté de notre auto, zone zela, au salasson d'énine, et quoi, veglé, zana moto, zone moitan, ou observer moto. Parce que, n'attend auto comme la vie, oyo, place de outil. Et zamou laï, mais place de kende. On va liwa, tongo, pourquoi liwa, moto, à kofi, pardon. Kofa na liwa, moussou, liwa, à moi, cité. Totala bato no banzela bakoluka na pari kuna na ba congolaise ba comme de ça qui ndumba me koyeba te aussi na sac autant mara château coopérer ka komona
à mon côté mon boyer. Il suffit juste de coopérer. Il suffit que bobanga no yeta tout le monde est grave. Au pousse ngaka. Ndé Nico. Oh ça va cause là. Oh ça nyango yo. Hey. Ponga na mona miso nga muta meki. Et Simbi. Oh, pas congolaise. Congolaise c'est biswaka. Attends mon akadibo vraiment tout. On va entrer comme on a yebi. Vraiment aussi. Baye banité. Nga zaki na sima na bibo na bi petit na pa ki. Oh arabi na ngo meso ko na ko 30 euros tout ça boyer. Donc on a vu on paye 150 et donc on a payé 100. Na ba yisa na musko mobile na ina ndako. Ba maman. Bon, bref, ba garçon tant joli na moi si faut ko voyer baye. D'abord on a dit prière pour ça n'a rien à voir na prière. Après le reste c'est à lui. Sur les livres, les livres to le là. Je veux tolérer sauter. Merci. Merci. Aussi, ça bon, dans le village, le patin, à Versailles, et puis il y a Gisèle, na Créteil. Quand on a centre-ville à Créteil, on a Gisèle, et puis quand on a Rozongi, Katisi, on a Congo, Congo, ko, Malauka, Kakawa, Nagaka. Mon conjungile. Encore un gilité. Ah, vous mettez pas à Congo. Ah, vous mettez pas sur la tour à Congo. Mais comment ça va donc il faut se la garder à contrôler place sur la tour. Il faut contrôler caca. Il faut contrôler caca. Donc, on a qui na Versailles, na habité château Thierry, na habité tété. Zala caca. Faut chauffer la yuma. Voilà. En tout cas, merci Naba. Oh, et bon Bosco. Lui dit ça. Bosco. Lui dit Bosco. Bosco, il y a ceux qui te suivent. Ah! Tu veux pas ton visa. Voilà, Bosco lui dit ça, Moutonabiso. Merci la bande de Kobolandibiso. Zala qui passage à Gisèle Lusata, Bobi Kenayamba et Mokala. Il sera l'équipe où il va tout passer Pelaka. Décision n'est pas Moko. Il y a ce qui changer. Donc, on va bien que ça moi, c'est en Afrique. Si vous voulez, ça bien. Voilà, si vous voulez, la tête, Makoudila, Makoudila. D'ici là, vous êtes malam. Allez, bye bye. Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai Atoni Kuba Papa ye Olingo yanga na yo e bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote Bachakre na sala yo, na nzoto na yo Bachaluma wate o, bachaluma wate Atoni kuba papa ye Olingo yanga na yo e bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamote Bachakre na sala yo
mikono bakobandela di